biso bandeko ya disok tosanganaki lelo pona komanyola makambo masato mamutuya ya yambo tolingi ke bakongole bayeba maye mazali koleka na parti este ya mboka na biso tozoloba ata bato bazoloba ndenge nini euti na bakor oyo pouvoir en place pouvoir na biso ezali ko signer na ba pays voisin wana bokoloba na biso accord ezaka 2009 oui mais na bakor wana o 2012 oui mais na sima nango toyebi ke M23 bazalaki susu te bazongi boni bokendaka kolaka bango nini na pouvoir eza en place le problème eza wana so tolobi o bazoloba makambo ya bakor pouvoir eza wana lelo etali mikanda miyebo ko signer na ba pays Afrique de l'Est ese ya moto zaki na makambo ya Afrique de l'Est boke ko signer yango na pouvoir oyo alors awa bo signer yango eyeli biso mbilinga bilinga tolingi ke congolais ayeba likambo wana yambo ke na pasi oyo pouvoir oyo eza kokamba biso esinya nini bango na ba pays wana boni kondima ke ba pays mosusu wana eya na mboka na biso yango biso tolobi boye Monisco asi aya na mboka na biso plus de 20 ans tosengi na Monisco lelo Nations Unies bapesa ye rôle oyo koki kopesa ke na ngongo baza ko attaquer biso yepe accompagner biso et na yango tolobi tolingi déploiement ya force régionale wana na mboka na biso te toboy yango soki pouvoir en place signaki ya mayeba ke toboy ayebisa bango ke biso peuple congolais tolingi yango te ba pays wana ya na ndako na biso na mboka na biso na ba soda na bango toboy surtout ba pays mesana ko agresser biso bandakala eza la Rwanda eza la Burundi tala ya yambu ya motuya tolinga ikoloba pona bakor ya yambu ya mwana ya mibale ya motuya bandeko lelo tozali kokoma na le 30 juin bongo pouvoir oyo pouvoir ya union sacrée oyo tobenga yango l'union dite sacrée de la nation bapesi na peuple congolais le 30 juin balobi na ndenge bino bozali wana lelo nde réconciliation ya wenge bato bakende kobi bandeko yango disoki tosengi na bakinoise na bakino ezali te likambo ya koloba kezopela moto epa moninga te na ndako na biso moko na ngongo oyo soki okanisi ke na ere oyo nga na vandi awa nazokende kobina bandeko na nga na este baza na zamba baza kokufa baza komasakre bango bazomona pasi bazolanda bango okuna nini kanga ye boma ye bongo yo vandi olobi na ke kobina on dirait toza mboka moko na bandeko na biso STT bandeko to sengi na bao baza na mawa pona bandeko na biso ya este bayebi ke toza bandeko batika baboya bakende makambo ya union sacrée oya bengi bato le 30 juin bakende kobina kolia kosepela au moment où bazoboma bandeko na biso toza na matanga mikolo miso bato bazokufa toboyi yango toboyi bakende oza lokola meeting concert wana ekomi lokola meeting ya union sacrée toboyi toyebisi na ndeko conscience ezali ozokanisa mboka na yo pasi ya mboka na yo pasi ya bandeko no baza kowa ça ne sert à rien ya kotika ndako olobi kuna oke kobina eza lokola otiki ebembe na ndako bazolela ndeko na yo yo kuna oke kobina toboyi yango pe ya misato ya mutuya eza ya koloba ndenge tolobaki toza ko continuer kosenga tribunal pénal international pona makambo ya Lumumba toyebi pona nini oyo nyonso ezoleka tozomona lokola komema population na biso na distraction bolekawa te na mbongo mosolo bone kobima bima na makambo to eleki tribunal pénal international pona makambo ya Lumumba tala makambo misato ya mutu ya tolobaki lelo bana Kinshasa
le 30 bovana na ndako kanisa ndenge bandeko bazowa na méditation 62 ans méditation baye balingi boye union sacrée bakende kubina ndenge bamesana bakende kubina na makambo na bango tala utolingaki koloba lelo yango wana tosengi méditation pona 62 ans oyo ya mboka na biso pe tosengi na bandeko ya union sacrée bakanisa nano pasi bato bazokufa kuna ole bango basala makambo bazosala ya okende na bajuissance oyo ekoki koleka na kati ya stade de martyr pona lelo merci.